omoni yo na kozongela yo nalobaki matanga esala nini eleka yo na kozongela yo na kozongela ye alingaki boye mais na kozongela ye alingaki boye mais na kozongela ye nasengi na bafanatique tout na ye moko pauvre sege bazala wana lelo nde biso tokozala lelo bango nyonso bazala wana lelo Irano toza na mawa na bato mosusu bazotia na batitre tout consort eza négligence à partir ya moto azwaki comme azalaki garde malade bazwakize mingi kanza nayebi te ntango bozokela eloko ya ndenge wana oyo aza petit frère na ye propre non omoni ntango tozalaka boye moto ayebi liwa na biso se nzambe nyonso tosalaka oyo eza nzambe eza biso te oyo eza poso Irano na kosono siko na bini boye obie mutuka boye bien pa na souhaité de tout singai oyo eza poso donc destination na biso moto ya biso moto ayebi yango ezalaka nzambe attends au sein de la musique il faut prier avant sambelo faut quand même mettre na yo au taliban bengi les enfants viennent bonjour sambela nzambe ozomona moto ayebi oyo baki liwa ya sege eza nzambe moto ayebi même kanza ata garde malade so fani na malade wana so fani na ye okanga mpongi kuseka oleka minute moke pori pa moto akufi bilakana yena bomoi nanga epolaka te o moto amokila kokikola kanga lobi pe awangani mama yawe apesa kaka pasteur Mike Alambai conseil mpo nalingaka mpe mingi ozomona ntango moto asalaka ofrekantaka mpe mwa mingi nalingaka mpe na mingi ofrekantaka mpe moko bokutana mpe déjà oui nakutana déjà na ye wana wapi nakutana une fois na ville deux fois nakutana na RTNC omoi ntango oteya chere baoso bafandi wana fo oteyaka bango liloba ya nzambe makambo ya musique asali bwase non ntango bo chere ya sacré voilà tala blaki tomoni eloko wana etelema wana ata ménisier moto asala yango na libaya ntango ekoti na ndako ya etonga ya nzambe ekomi sacré ozomona mpe dume kolingi makambo ya ntobwa tro donc omonaka oui mokongo yokata na yo osimba okosisa concert te donc faut éviter momi kilikili donc yango nde toboa yango nakena ntoboa. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde, à tous les internets. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Analyse sur avec Tonton Irano, le tonton des Abakouk. Merci Nabino tout, bozui libako kolanda biso moko alelo, boyali ebele na koyeba nini tomemeli bino moko alelo, toye mingi na etando na bino pour nous présenter bino ba nouvelle. Oyo toyebi biso tout, tobungisaki Sege Mignon Maniata uta le 19 2024 de décembre, ezaki na décembre, biso tout ozaki on le roi kake kasi déjà tout le monde na ba plateforme et tout vidéo osillonné pour na koloba ete mwana mboka ali bongo déjà na nzela kokita na ngomba Kinshasa tokolela biso tout tokozala wana na aéroport international de Njili pour na koyamba nzoto ya kondo Sege Mignon Maniata tokozala wana pour na kozela nzoto na ye ndebo tozali na Migile Lisele l'échec ya badrume babi yende penza ali na ndingisa ya kosola makambo ngo parce que azalera porte-parole na kati ya structure wana et puis topesaka merci mingi na bino tout obo zwakata ko soutenir biso to mona bongo mama Kati Kanik la mère des opprimés partout aux alliés topeso bambote parce que azaka cheval Kinshasa Belgique Canada partout azana pona ko satisfaire mboka na sans plus tarder topesi Migile Lisele les chèques badrume bonjour Migile ouais, bonjour na yo bonjour na bande konyoso bonjour na ba fanatique na biso o balingaka biso na yebisaki yo mokolo programme na ozongelaka yo yango nazongeli yo donc merci na yo Irano merci en tout cas Migile merci d'abord na considération ozopesa biso temps wana ya kolandela évolution ya makambo etali collègue na yo Sege Mignon Maniata ndenge nini ba programme yo kokende déjà tomoni vidéo oyo bandeko mwana mboka Rocher Ngandu
na équipe mobimba ya BCBG bazaki wana na mboka ya Inde pour nous accord tomonaki biso tout na ba image merci na régie pe ba balancer déjà image yango na komona déjà ba ko milengele ko ya na ye kokotsa na ambulance na ebité na ngamu na bino bomoko programme nino membe biso moko alilo bon nzota mowei ko ya lelo j'espère mona ki Roger Ngando baza kuna na Inde na Kanza petit frère ya mowei président azaki président na biso Sergei Mino Maniata baza kuna na Inde na mwana Seguin baza kuna na Inde donc ebembezo ko malelo na minuit ebembezo ko malelo na minuit na sengi na ba fanatique nyonso ya BCBG ya maison mère ya wenge tonya ya ba orchestre tout tozala lelo biso nyonso wana pona koyamba nzoto ya mowei na watu kotika biso Seguin Mino Maniata donc côté na biso ba drummer organisation so très bien ils ont très bien donc na Bruxelles baza na voyer mortuel na baza ba Titina Vejuju ba Cambodge ba Cheche de Bal ba Ketchup Nondo ba via Willo Longomba baza la voyer mortuel enfin via Willo pas intégré na maman baza ba champion du cap comme ça on ndika na bomoko azaki te azalaka bandaka bon baza ba sage bon baza ba kulutu donc bon baza na voyer mortuel en Belgique ils en Bruxelles baza la wana ti samedi mkototika mowei na ndako ne wa lilita donc c'est ça en tout cas biso ba drummer tout ça c'est organisation na biso ça kitoko makambo tout kitoko donc le tout dans siège na biso tokutana wana à partir ba 21h na kiponza na rope kiponza tozala wana à partir ba 21h tous les drummers toya wana to sangani tokoti na bis na biso toketi aéroport Njili pona koyamba nzoto ya Seguin Mino Maniata. Voilà. En tout cas, Miguel Lissel, en tant que porte-parole, il y a structure Tobing Bomoko, où il y a structure et sangisi ba batteur nyonso, ba drummer nyonso ya mboko na biso. Que ce soit Zaiko, tout consort, ba sangana bazo likanisa ko bakete, toboyi ba salité, toboyi ba rancune, toboyi ba polémique, to sangana pona ko tombola kita ekolo. Kasi to sentir vraiment binoté. Na ndenga mabete, za question moko sans polémique. Et ça par rapport ba fanatique au ba benga biso et puis ya bino moko babi bomoko on erezaka liloba mais na misala tozo sentir ngote wa kufi aza président bomoko to beta lisolo ya président et non osoki nani second tout comme so président na bino bomoko mais jusque là ni chanson kaka ba réunion ba pour parler je ne sais pas na éviter ira no mo ngana koloba to sala bomoko na biso wana parce que to saka na boyokanité soki kani na epsa ko na émission de tous les katusaki na yo soki leader oyo na oba yo kana raté ezo ko affecter biso tina ba drummer ande ni na leader na ngaba yo kana te ngana epe to yo kana te nde to sala bo mata bolia bomela bokola ensemble oui nde to sala bo 12 ga rekei na ebisio nde to sala bo moko na biso wana ya ba drummer biso organisation ezo le très bien oui nde to za bo to na studio donc pour na ko ebisa to na studio tozo yemba oui tozoyemba donc tous les drummers bazoyemba tozoyemba donc ozwango soki matanga jour ekolinga bakende kokunda samedi soit ekobima samedi soit vendredi au moins tokomisa nzembo na biso oyo badrummer bayembi mpona journée moko tandis que chanson esengaka ezwa ata 3 4 5 jours bato basavoure yango tosala eloko ya mbangu te tosala eloko moko ya moi bien mpo eleka bien mais oui je te dis la vérité donc ti vendredi awa bozwa nzembo na biso mpo oyoka nde bana mai bayembi nde bakolo bayembi lelo mercredi migile lelo mercredi studio kutu na yebi te soki ingénieur abenga lelo nakende kozwa son nakokende nazwi yango na partage yango voilà donc biso côté na biso organisation sokende très bien ça veut dire que bozaki déjà na kati ya studio ba préparatif ezaki déjà ça boto na studio nga pe nazwi mba po na yembi danze mais na yembi danze mais ya kolela po akufi aza président na biso ekoyemba danger mais eza ekoleka omba te que je salue à passant omba en tout cas félicitations tomoni vraiment un bon élève amonanaka na misala en tout cas mortaliser ve na yo Koffi Olomide Quadra en tout cas bato ebele babi non Koffi Olomide lelo soki azali ou baza te na déplacement moto pena kozwa bato wana tomoni yango na omba malgré tout eza nzembo kolela eza nzembo kobina na fête pe soki to tiango na ba niveau mo boye te eza ka pona kolela mais chanson wana namoni même BCBG mobimba ba savourer chanson wana ndenge ya malamu pona monaki déjà Roger Ngandu na ba émission pembeni pe ya petit na ye omba
ozomona donc ça veut dire que chanson vraiment ekomi pema omba aza grand chanteur napesi ye mbote ya grand chanteur ntango ayembeli collègue na ye musicien eza malamu eza mabe te moto atiki biso lelo aza drummer moko et puis bazolelela dans tous les pays afrique dans monde natie baolela seke nga bato babenga ntina bazanzibar bato babenga ntina bazanzibar bazoyela seke balobi en tout cas mikila ndeni baprogramme so baprogramme ezali yela biso baprogramme tala boye donc ebembe ya Seguin ezoya lelo nasengi na bafanatique tout na ye moko pauvre Seguin bazala wana lelo nde biso tokozala lelo bango nyonso bazala wana lelo donc irano toza na mawa tozolelaka toujours toperdre motu moko azalaki très très bien abandaki kosola bien azalaki humble vous comprenez et puis ce bofandi na ye bomonaka ke place bofandi na ye ambiance ekozala donc azalaki motu mwana ope biso baambiance j'espère nabetelaki yo lisolo moko boye tovoyagaka ensemble oza voyage mon souvenir tovoyage ensemble tokomi na avion kosekisa toyeti na hôtel kosekisa vous comprenez nga tuni président mais ndenge nini ofandi boye mais ndenge nakesala balance mais yokende rapidité esalelanga balance moi tokendaka anniversaire ya mama Olive Lembe à l'époque tokendaka anniversaire tovoyageaka tout l'orchestre nayebaka nasalele balance esili mpe aye amati azala d'inquiétude te bamise bora bato makambo ebele koma kosalanga balance ye barepension ezalaki te barepension ekozala te parce que ye azalaki motema malamu et puis ayebinga migile ayebinga l'échec ya baduma ayebinga très 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 bien et puis to nasalaki balance ye wana à l'époque non tosali groupe te non dosali bomoko te mais twande dia kosola bien kobenga ngai nga mpe mona bengi ye po omoni bango baza bagrand ozo comprendre biso bamigi na tolanda bakola batitina ya bave juju ya ye Seguin pauvre Seguin totika biso mais oui nga dokolo kashi za wenge mo balokolo wana toyaya wana ti epai ya basebondo papi kakol watikali vice président na biso ya bomoko donc côté na biso badrumain organisation za kitoko donc tozaka na mawa tozolela Seguin yo momoni mokili mobimba lelo ezolela Seguin ozomona tozolela ye tozana bapasi donc totika babilobaloba c'est déjà bon nayebi te oza cher mpo na biso c'est déjà bon bato baolanda biso bamoni simplicité na yo basentir vraiment niveau moko boye ya bolingo oyo oza nango envers bandeko po accepter ngo facilement comme ça que toza balokolo baSeguin bakakole mise mosu osala yango te oui nga aza balokolo na bango na bandeli ya batitina bapapa juju bave na biso rukule oyo ya zaiko toyena basebondo papi kakole ya machine nef yang donc biso bamigine oyo balesheka badrumain toza na balokolo na bango ozomona ngai nazalaka moni nga nabetaka epa président na nga Adolphe alakisa biso kozala toujours humble komikitisa talaka ne babenga nga l'échec ya badrumain ozomona Seguin azalaki mutu moko en tout cas irano nayebi te omo tona moi na 12-0 so 13-0 nga omona bengai lycée l'époque mboka za lycée oza après nga za na victoire na otala mutu moko kotelanga na palais kota na palais to fandi ya kolia eza to lié tina chambre nazo kota nga to fandi tozo solola lycée tala ba place a pona te président nazo loko yo nazo mbatio nazo oyo tina chambre na ye ngande kota ozomona toza na pasi ezosala biso pasi donc nasengi na bana mokili mobimba tolela Seguin tozolela pena Seguin na bomoko tozolela Seguin na bolingo tolela Seguin na mbebu te tolela ye na motema na elongi mpe te ba mosusu bazolobaloba na bainternet na otala non seulement les porte-parole soki nga na ye koloba seke bakontina nga basala nini batindi nga mingi na loba basala nini loba donc ebemba Seguin ezoya lelo biso tu tokoyamba oyo azalaki président na biso azalaka président na biso tokoyamba ye lelo na aéroport Anjili tozala na parti ya minuit malembe ti cinquantenaire pour exposer la cinquantenaire après tu vas programme sur est-ce qu'il y a des shorts peut-être vendre ça short et ali na bateau baza ba vrai amoureux ya Seguin tant que fanatique c'est normal mutu pas ko somba short na ye mutu ko lela ye na façon nyoso ya moni est-ce que ba organiser côté wana omoni biso côté wana na Paris papa Juju ba vetitina
bango basalaki déjà réunion na bango le 2 le 2 janvier kaka oyo biso osali réunion na biso le 5 nabengaki po oyaki te osali réunion le 5 bango kuna baorganisaki na ndenge na bango basalaki réunion bapolo qualité ya bien ekouta kuna na Paris ekouta na Paris tozwa bapolo soki lelo tozongo lelo mercredi tozongo lobi jeudi toza na bapolo na biso oyo badroumain ozaka uniquement mpona badroumain toza na bapolo toza na bachemise toza na babashe donc en tout cas tokolela donc eza mpona vente ya mutu nyonso te eza juste ka biso kaka badroumain eza uniquement badroumain et puis réunion jour wana ya matanga biso badroumain nde tomema cercueil tokotombola cercueil tokotisi yango tosala badémonstration na biso a partition nga azobeta boye se bondeko nazoya boye verukula azoya boye bamamale batoussaint batigana donc toza ebele bayane bakumu donc toza badroumain ebele ya baorchestre oyo ebetaka na Congo ya minene oyo tout biso toza na bomoko donc jour wana eza spectacle babatterie o bazaka footer oyebanaka jour yango oyebanaka jour po tokoyokena nyonso na bosantu te malgré matanga me na ndenge mpe ya kuludimba o bazaka mpe footer tokoyeba jour wana mpo bapapa chéri bakozala baprésident badofi domingesi le chouchou de tout le monde akozala 20 ans akozala oza footer en tout cas public eza mpe wana no tokorouler na biso totie 10 batteries eza bien sonorisé batie 10 batteries wana tofandi siko baartiste minene bakonzi baministre bajansi piana bafandi sikoyo baotala biso sikoyo bo yo osala sikoyo bétise tosala badémonstration ozobeta na ndenge na ye tokaboli partition tokaboli ozobeta en tout cas jour wana eza matanga badroumain donc biso moko badroumain fo tolela seguin lobi nango papa chéri matanga oyo eza ya biso te eza nde ya bino badroumain bolela collègue na bino bolela yaya na bino bolela leki na bino bolela ndeko na bino bolela cousin na bino donc eza jour wana démonstration ata lelo na aéroport en jile eza démonstration ya babaguette ya bacaisse claire ya bacharlie on a simbi sembalo asimbi kobel asimbi bo moi te porter parole na bino ya badroumain merci bino lelo tokutana lelo matanga ya kondo sege minyo mene ata ko président na biso ezo ya lelo à partir de minuit biso no tokutana wana to yambaye en tout cas et osala pena vraiment merci beaucoup ke bokolonga musala mukolo yango osali buzoba boyokisi leader no soni okei na ndenga kuludi mbesanga kate merci beaucoup mais mutu na moko yali est-ce que vous en combien d'accord na famille na moko biologique boye ba ndenge bango basali comme programme bino pe boye bakolanda ndeti bango parce que lobaki lo moko biso to kolandaka na ndenge famille lobby comme ça to se soumettre kaka na makambo famille koloba est-ce que bozwaki pe masolo na bango en tout cas pour la famille ngana confirmer ngote poto longo la corps et ou ta poto pour famille bango ba ndolo bango biso za na problème ti to ta la papa na musical oya kolisa e oya komisi na niveau a komi lelo c'est papa neza président JB Piana moto pamba donc pour matanga ya awa oui c'est famille et papa président JB Piana basangani bayokani nde ye oya lelo na aéroport Njili tozongo totika ngoti na cinquantenaire donc c'est ça famille na famille musicale bayokani nde bapesi biso programme wana alors par rapport ya lié ya matanga donc okota na polémique te bandeko bolimbisa muke parce que tout le monde qui yango na réseaux sociaux c'est comme si matanga ezaki na deux parties famille koto ya maman famille koto ya papa alors na habité bino moko ba musicien bozo ki difficulté te boko kende wapi tolandaki rochenga na lobby matanga eza epa ya papa mais sibitima to mona ipe 20 sonne akendaki na bandal na koto ya famille ya maman na habité moi confusion ne salaki mpe moi mingi na mito ya bato na habité likambo ngo osakwa na ndenge nini iranoki ala moni tant tobotamaka na famille ya papa na ya mama ndako oyo olalaka te moye besika mai etangaka eza te donc sege azali na famille ya papa aza mpe na famille ya mama ozomona soki fe nti nakendaki bandani na famille ya mama bazalaka na famille na ye soki na famille ya papa soki na matete bazalaka na famille ozomona ebembe soki moto akufi tomonaka yango omona kota papa asali matanga kota mama asali matanga mais ntango bayaka kofanda basali réunion soki bayokani ndenge yango ekoyaka ekobima esika basala matanga esika moko donc matanga eza esika moko ekota lelo na cinquantenaire
comme ça tokolela ngo sika tokolela donc c'est ça donc tokozona ba précision te sika kolela avec le temps de toye ba place oyo sika kolela normalement eza na Ave Maria voilà fleur eza na Gombe mona ni eza mwa mukie eza na Ave Maria eza monene eza na parking eza na nyonso na kati faut na Gombe na 24 awa bon amoni mo programme changer mo muke pour na mitu bazo discuter programme ene na moneli ekozana na Ave Maria Ave Maria la permis la 50e awa OK merci beaucoup là c'est Miguel lycée le chef qui va Droumé ba bi porte-parole principal ya Bomoko ko luka ko zo ba information ya nzela te luka ozo information na source ko ya ko bete bat masola lukutati na ndako onga na yoka ina zungisi te porte-parole ya Bomoko ya babater so po mona ka ozaka bater na orchestre moko songolo pakala bazo reconnaître ote na Bomoko en tout cas papa kota tanzela mati soki ya mapa sako chata kabine na coin moni belé tato bandaki belé bandako négligent voilà bandaki ko négligent mais ba mama moni ke komo koma réalité eza entre moni Bomoko tozana bolingo moko na Bomoko wana irano na ibisa le grand journaliste yo pena sepela no mingi po ça émission na yo bien émission qui n'a très bien na sepela no pena mingi et posana ba vie batala ko trop en tout cas Bomoko tozana bolingo moko impossible ozomona so moninga na fandi awa na ekoloba oyo bakonzi ba bisinga koloba donc un porte-parole akoya na télévision de pas loba n'importe quoi non voilà. Avant de passer à la télé faut bien réfléchir et surtout benjir le solongo est comme une habitude na habité mutayebo comme clasher na kombo batu ko finga batu manque ba respect non ba ko finga wana eza mabe on eza fanta du respect ozomona eza fanta du respect parce que yo musicien ozo finga mama ya muninga et puis ofinga na ba bêtise ozomona irano eza malamu te musique comment changer ozomona donc biso to kola ba musique ba présent na Adolphe Dominguez na pesele mote sika zali mombali ya mama Gigi Kuyenga papa na Adam papa na Stéphane papa na Loïka donc na pesele mote sika zali il la kisa biso discipline voilà abi Miguel tu vois quand tu passes à la télé il faut que ba ko loba o le kana TVT pour le bakaka o le ka ko loba ka ke bilobela non ngana ko finga titina te ko finga ka kolte même c'est gain bayebi za pour le muto azate pour toi ko loba bolamu na non ngana ko finga papa juju te na ko finga ketchup te na ko finga ba collègue na ba drumer te na tika la ko sala la ngote voilà le bateau soit na mena ninga ba 12 ninga la wa place mo boye émission to ko place mo na bet na 12 mais 12 on faut ça na ninga mo boye ninga mayele ya excusez na tala radio na ina ba collègue na nga on a betaki 12 deux ala kana ngozanga ati obi question c'est ka ku fera tende bato ngeba bazwa 12 moko na Tonia album 12 album 12 boyaki mabe ba valise oyaki déjà na karibu wana mais musique album 12 ezali ezobeta album 12 ezobeta bato ba télécharger bazoka ba rumba kitoko bon tout ça dans concert montre beta ya biso sortie officielle le 16 janvier car le 16 janvier que j'allais le 19 oyo tout ça na Kisangani beti mo concert mo ezali tozongi après besoin date après besoin date ya nini papa besoin date na baki na ozonga na micro na oyo besoin date obiki ba tshela bino likambo date na 2024 lelo ne boyo répondre biso likambo date baba ka tshela date na 2024 yano kiala musique na poto et saisongi visa na ambassade eza sur le côté sur le 6 concert robert na Kisangani quand on zonga boye to tia date mozaka na problème na ambassade nani on a barati zaka nini tu as problème na ambassade te obi ko beta ba 15 ans bokenda poto te 15 ans kutu mukia obi ke tona bandaka la costa kena na bino makolo yiba bino makolo la costa sur makolo te la costa est sur makolo te yiba sur makolo comment il y a longwe na orchestre ça l'orchestre na ils ont évolué bien ayiba biso makolo koma ndenge bato balobaka te wana eza baleson di akoyiba biso makolo ndenge nini okese monene kwa wenge tona oye moko Adolphe Dominguez aza envie oyibe makolo ndenge wana eza baleson di tuna question eza ba question émission te question oyo eza question émission te po tozolela mais na tuna quand même esala bino ndeni ndembo omona yebi na filaki poto Patrick Bekam akina ba musicien depuis que na ba musicien tiki bango bana ya la ya lobby Tonia pena ya Tonia filaki poto akeye moko tokena ba musicien bon bina filana che entre parenthèses
obi koluka makambo na bino fila osepela te mama ozoloba la toutes les questions eza question na tuni napesi drumer na ye kumu yan epesi mbude esika azali akendaki ye moko to akende na bamusicien te atikaki kumu atikaki kumu yano twana mawa tozolela na mawa bon c'est ça donc c'est ça bino quand même mabe biso ça so mabete c'est bien ba voyageaka eza malamu balobi topesa tango na tango biso pitanga na biso ezali o nzamba ebike mokolo boye tokende poto eza savon te aussi la pété poto ya rapoto bakinya cour eza donc poto ya rapoto donc poto rechange ti solo barena bino bobetango bokipa tango ba faux sale nayebiso basala mike mpona bino nani irano nalobi boye tosisa batourne towanango ya baafrike nyonso osilisi nakozonga so na micro na yo mpona kopesa yo mpona date nana bato kobeta place te tokobeta place te mais na mao toza nango tozolela nano toya nano sege million maniata waki présent na biso en tout cas irano na tozolela mpasi eleki to na tali video oyo tie sikoyo na écran eselenga so mpasi ya kobimisa motu moyoi na kati ya ambulance baketia na église donc echokinga naye komonake tokufaka en tout cas nga bande ondima mpe liwa te mais naye omonake bato kufaka sege lelo alali na kati ya cercueil eza mpasi alors nayebi te na bato mosusu bazotiana na batitre tout consort eza négligence à partir ya moto azwaki comme azalaki garde malade bazwakize mingi kanza nayebi te ntongo bozoka eloko ndenge wana oyo aza petit frère na ye propre okoloba ndeti nini ekosalema mpe un jour epai na yo alobi boye est ce que eloko apesi nanga jansi pie naza wana est ce que olingaka nga nakufa non omoni ntango tozalaka boye moto ayebi liwa na biso se nzambe nyonso tosalaka oyo eza nzambe eza biso te oyo eza poso irano nakoswana sikoyo na bini boye obie motuka mo ebie na pa na souhaité de tuti ngai oyo eza poso donc destination na biso moto ya biso moto ayebi yango ezalaka nzambe ata nosalaka musique faut prier avant sambela ofukami na mbetu na yo otali bana obengi les enfants vient bonjo osambela nzambe ozomona moto ayebi oyo ayebaki liwa ya sege eza nzambe moto ayebi meme ikanza ata garde malade so ofani na maladi wana so ofani na ye okokanga mpongi oseka olalika miniti moke pongi pa moto akufi mais bande kokengela moto ya maladi donc moto ayebaki destin moto ayebaka destin ya motu ezali nzambe donc irano fo tosambelaka tonégligaka nzambe te mpo nzambe aza maître ya temps mpe ya circonstance fo tosambelaka nzambe totika bakisation na bato bazoloba mais oui kanza abomasaki na ndenge nini donc leki na yo aboma yo na ndenge nini mutaki na souci ya epuis kanzaka na Paris so entre Paris ou Bruxelles atiki Bruxelles do atiki Paris ayekola na ya na ye awa apele mama kosala ayaki na pasi wana ya na nga beli tika na ye kofana na ya na ngai nazala na ye wana eza balenzo di irano tolandaka wana te ya balenzo di biso oza na pasi oyo toto perdre mutu munene drumer munene oyo bato babenganga partout drumer munene sege million maniata en tout cas nayebi te donc tozalaka na pasi tozolela toperdre po biso badrumer toyokanaka bagénérique kasi ebuka ndenge ebeti nayoki balokolo mo ebeti wana nga mpe nakoyiba mwa lokolo moko na balolo na ndenge nanga po tosalaka bongo musike eza musike nakoyibanaka kaka nakoyiba andeni ya mabetaki tutu nga na ye tu ozokomona nazo comprendre nga na ye donc c'est contre-temps nous avons mayelo to libana na kati ya musique donc ezalaka no fona yoka grand pour nga pe na sala nini na travailler yango na balolo na ndenge na isala nga pe la ligne vraiment c'est ça. Merci beaucoup. Donc dans le deuxième chapitre pour nous chiter, merci na bino tout bozo atteindre ko liker ko partager na émission moko lelo to za bongo na migina les chèques ba drumer hein chef d'orchestre na groupe Wenge Tonia. Mais c'est comme si ba chef d'orchestre na ba Wenge nyonso eza ba drumer. C'est gain kakol migile boyokanaki to eza ndeni te toyokanaki to moni biso za ba cerveau monteur biso fandaka na sima moi tant ba chanter ba fandaka tandi 6 micro autant la micro ya banda première voix deuxième ténoriste tina suka leader azaka na katikati donc toyokaka ozomona so na oki mabe soit
première voix dérangée, deuxième voix dérangée. Carrément, biso to katara dom. On met à pra. Quand le derota là, nini. On va te mettre beaucoup de mamabe. Ok. On te zo bébisa. Ah oui, t'en as bino. Donc oui, donc c'est ça on a biso ba dormir mais tous araba chef d'orchestre. Pour tous ana matoyi ya musique. On a oreille musicale. Tu veux yoka son. Na wesa soliste. Toké boy. Changement. Tu as Seben. La mission de bêta concert, tu as Seben il y a 45 minutes. Donc, bon, tu as Mamouki, mais tu as 45, donc 45 minutes de Seben. Il y a quoi chauffer. Vous avez tu as changé, tu as ça, tu as tactique. Eh, moi, c'est ok, animateur, il y a quelque chose qui est bon, tu as dans la tactique, tu as ça, on a validé, on a dit, on a confiance. Moi, j'ai fait 22 ans. Voilà. J'ai fait 22 ans. Ok. Donc, sur confiance, on a demo balde na so pesa biso to ba chef d'orchestre demo balinga biso mingi voilà ikambo batini yo kene sala bosali tant osali bobé mo eloko pesa nini écoute ndenge ya kuludimba vraiment c'est ça. Ah merci beaucoup en tout cas tous ça dévoiler lelo ba dévoiler biso chef d'orchestre réalité que oyebi no musique té ba tioka chef d'orchestre il faut yeba faut ça la matoyi. OK donc pour l'idée na oyeba faut na ke na studio asali programmation asali ona osala bengi vétéran yoka idée oyo aïdé na monde est très très bien comme ça tout lancé na aucun nzembo omba kitoko na aucun nzembo ya Gidol nani Gidol non Gidol ou ABC déjà longwa Gidol masananga Gidol OK ouais ayembi très très bien yo d'ailleurs déjà bien il y a na bandulo ni na ba na kasavu bois nini wa Maman Tongia, on a qu'un abandonné. En tout cas, il y a un bon chanteur, il y a un barabéri, Pena représente Papa Chéri. Ok. Donc, Papa Chéri, Pena, donc, c'est un monde qui représente Papa Chéri. Voilà. Donc, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont besoin de chiter, mais les solos est Dakumuda et Ali. Vous savez, musicien, les Kamoa Dakumuda et Pessipas. Dakumuda, Tolo Bakaka, ex-musicien Moukili, né Tolo Bakana Lingala. Musicien Moukili, frère Christian. Autrement dit, le solo n'a pas passé. Pourquoi? Parce que bah émission Salara Kala, abimisa vraiment la vérité mon robot les lois ezopelisa moto makasi. Tout le monde même la vidéo mususu pasteur Maï Kalambai pour nous répliquer par rapport à la vidéo ça datait de longtemps, ça fait au moins 3 ou 4 ans déjà passé. Le solo ne pèse pas si makasi côté si na vina biso rambona kati pour nous relobake. Ba musicien Mokili bazana bango ba collègue na ba pasteur na biso alelo. En tout cas, les Camerounais ont dérangé moi batebele. Na part na okolo bande tindé ni na lisolo ya Dakumuda. Bon na lisolo ya Dakumuda quand même na oloba. Aza mutato tsika biso, aza passe na motema. Aza ki na monde na biso ba menga ngo monde na moki. Elo ki na monde ya losambo. Na mona oloba quand même bon. Ngaza ka artiste danger mais na oloba ka po. Na artiste de po na moni. Otuninga mama way trop. Oh. Vous avez un Congo personnel. Artiste en danger. Ouais. Président Dakumuda tout ce biso en tout cas famille pesa na pasi biso beto na pasi. Moni na opesa kaka pasteur Mike Kalambai conseil pour na linga pe mingi. Ozomona. Tango muta salaka e. Fokanta pe mo mingi. Na linga pe na mingi. Fokanta pe moko kutana pe déjà. Oui na kutana déjà na voilà ouais. Nakutana une fois na ville, 2 fois nakutana na RTNC. Tukanga ba photo na ye. Au moni na opesa pasteur, aza pasteur. Au mota ngote ya cher ba oso ba fandi wana. Faut terre ba ngoli loba ya Nzambe. Makambo ya ba musique sali boss non, tant on cher est sacré. Voilà. Dans la blague qui tout le monde on était de mawana ata menize mtasala ngona libaya tant ekoti na ndako ya ekoti na ndako ya tonga Nzambe et comme sacré. OK. Ozomona et le on est salaki moi bien té ta que passer dans poser conseil et le on est salaki bien té moni famille Dakumuda ya papa Dakumuda bazana mawa bazolela ndeko na bango mwana na bango ya na bango ndeko na bango tant ba dio lo baki na cher wana en tout cas même ngapé et déranger ki na. OK. Et déranger ngapé ça na moi pasi moni ba musique ngolo ko mo changer ba passer de bango bina ba mo ba passer ndetoye baka église akala ba seka ba papa na biso de ningonde ba frère nani ale moloto ba papa na biso akenda poto nani kala na ma voix mukie nani papa mete osumo na musique o senti que ozo yemba lo frère mais le mona ba un pasteur afin na même l'église pour ça clip fabina
ozomona esala pena bien te ozomona na pasteur na biso akutama musicien oyo nani pasteur ya matete nani Denis Lesi okutana ma musicien mamba église olobaka susu te okomona ma musicien eza malamu loba ngo kutu bokutana mwa trop eza malamu te bomipesa na misala na bino. Mais est-ce que c'est vrai que bozana ba pratique mabe ndenge frère Carlito a démontré que alobi que mise moko te ya mokila olobaki to beta la musique sans kisi bango tout ndenge bazana na yutu na monde wana en tout cas gwayali te omoni na musique kisi ya musique ya liboso kisi ya musique ya liboso eza musala eza répétition na yo kisi ya joueur ezali musala na ya balle donc pour travailler ndesenga bona travailler de 6h à 10h na silisi na prier nzambe na lati bilamba na ngai akumije na sani na kemaka na ngai na musique kisi ya travail so yembaka trop éviter ko melaka ba masanga mingi biloko ba lili mingi éviter ba biloko belé au mona mongono ezala so za drummer faut éviter ko lire ba biloko oyo ekataka mokongo trop te faut éviter ba toboa faut éviter ba mbiaba pour trop de mbiaba au mona mokongo esani et katana yo pe sono mano pe somo lo mo boy wana donc faut ndo baka zo mo loko eza eloko te ya kisite eza babanga nini ya kisite so to to meleza pona mokongo obiso ba drummer to fanda to so yo pe drummer olingi makambo toboa trop donc au monde oui mokongo yo katana yo osimba okosisa concerter donc faut éviter momi kili donc ya on toboa ya on toboa donc so banze de trucs kili au monde au beta concert on première ni comme souffler au monde katani donc qui c'est musique ya travail donc ça veut dire que c'est faux au nyo so frère Carlito alobi au nyo so frère Dakumuda personne malobaki Carlito papa Carlito on va papa il y a un grand chanteur ozomona na habité na limité na habité musana ya leka ko travailler donc qui c'est na ezana ko travailler donc yango wana voilà qui c'est musique ezaka travailler répétaka na yo moko atana ndaku soko yemba ganga na ndaku ngana ndaku na simba na ba fourchette na ndaku na simba na ba brosse à dents et combien ko beta atana fandi boye na ko fana nga boye to sola ba simba boye et musana nga et ko maladie te wana eza musana ya maladie te non oui rosa maladie ya maladie parce que na lingi musala ngomi OK donc on fait le monde na TV bolinga na super soda na banjo beta ça dit roulement ozomona eza boulot na fona linga yango donc kisi ya musana nga yango wana même yo musana no kisi na posa leo iranio kiala musana yango yo faut si mara micro trop faut fana na parler faut tanga rato ba na tuna éviter question nini pote mana plateau te na tuna question nini pour les commentaires ko yeba ba mwezo le ka tout ko son même les grands caméramans na biso nani ouais kuyeba musana ifai bakini ndio filmer invité boy faut tena couleur boy face na couleur boy po bima elengi batu na lobby na sele na filmer yo na émission wana to koyanga na be émission koya tozolela kaka 5 minutes to koya to ba source tonia soki pe tonia lo baka nini to yebi pete to koyeba kaka suite nango to ezali 12 ezali toujours na sele na ba fanatique na biso batu na ba wazalendo bo télécharger comment wazalendo oui ba fanatique na bino ba wazalendo bo télécharger bosomba toaki na réunion na biso lobby saki réunion bana mai tokuta na lelo à partir de 21h tozwi transport et pardon tozwi bis na biso ti aéroport andili koyamba nzoto ya Seguin mino maniata donc tozaka na mawa tolela kaka toujours adresse eza na ropo ki ponza eza na adresse réunion tokuta na ropo ki ponza esika maison mère et répétara et comme siège na biso ya ba drummer pe ka biso tout ozala wana tokuta na wana na pesa mote na PDG Richard Majeko on peut s'emboter là il y a Willy Moucheni code mboka le véritable na pesi moto na Edouard Onekande les grands na Suède pour na Suède toi na mutu moko Edouard Onekande yango yo babi wana bossa patron des patrons et puis sur le na kati à Londres tout le monde a fait na Berlin donc Londres na solo yo en tout cas Irano na CP na binotu c'est bozo ça na émission pour na koyoka ba source ya matanga sikezali matanga ezo ya lelo to ti on a cinquantenaire
après wana tofanda na biso tozonga sur réunion na biso kaka na ba DG wana na kwanza wana tofandi tosolo te ba stratégie tokosala irano na biso kaka na toloba ba drum ekobeta majour wana ba partition ekobeta majour wana en tout cas ekozala kitoko en tout cas napesi ba fanatique na ngai nyonso balingaka ngai numéro na nga téléphone ezali obetika ya Willy Moucheni plus 243 89 79 888 23 89 79 888 23 soki obengi ozwanga moko napesi famille na nga mobimba mbote famille lisele napesi Rolis lisele napesi mama botinga Marie lisele napesi mwana nga moko Divina lisele napesi bandeko na nga nyonso to balingaka nga en tout cas merci na ndenge bosala nga ba émission merci na ba grand caméraman na biso ba boga mais ba kokani bango mbale ba mwindu ndenge moko en tout cas napesi bango mbote en tout cas merci na yo Irani. Merci beaucoup à Doc Mukendi, merci beaucoup na bino tout bolandaka biso na boke binyoso bobenga biso pourquoi pas Migila el sous pas passer sur la précision en tout cas yewana za pona bino à préciser azana porte-parole moko simple il y a pas problème ité ya kobenga na passe ya tiki répondre tout consort en tout cas ça on a mieux placé pour na bino et puis tout kala toujours penché na télévision na biso beaucoup en exclusivité il y a obsèque il y a Serge Minio Maniata. Si tout va bien, peut-être tu auras un aéroport par rapport au cas Yangonga, Nzamba pesa makasi toujours à Wande. Faut bozala wana. Ba jeunesse ba benga belé lo ba roya wana tozala ba jeunesse belé. C'est bozape ça la paie bien. Mais na ebisaki yo. Omoni yo na kozongela yo. Na lobaki matanga sa nini? Eleka. Oh. Yo na kozongela yo. Nani mwana? Na kozongela ye. Alingaki boy. Mais na ozongela alingaki boy mais na ozongela ça dit beaucoup merci beaucoup.